kofinga ba congolais parce que bino bon comme ça fait rigoler la bête noire na bino bon bon vous avez kukuna na makasa kofinga parce que bino boza ko bozo le roi sur penan mais enfin quelle est la concert ya faire petaki bo bozo le blanc teneni car oh ya mabende ngona boza ko lobela oza folio hein oza vandi mo boyido o même ba ngambu mususu na vie o oyebi mutuna makolote mi de la Taylor na yo bo na page noire na nga 2022 boko mona ngote na ba page na bino merde wana bo continuer ne ba tezanini yo nazana ba publication na yo po ekomami na maboko na yo na misapi na yo eza na énergie na yo nazana ba capture ya écran ya page na yo ya ba publication na yo je peux tout faire de mal na bino tunde boza wana boyebi mitema batu moko te na monde bazalaka bato ba komamino na ba commentaire wana boyebi bango te bango tout ba pratiquera nini moi je pratique les voodoo je veux comprendre natala rabino trop voodoo eza science ya paix ya science amour ya science ya bolingo mais na ko balola mabele vous comprendre na ko bebisa yo vie vous comprendre yango natala rabino na sola même na mwasi na ngai ti bo finga rabatu bozo bloquer ba fan bo finga ba fan bozo bloquer ba fan bato ba na ba commentaire ya bien constructif bino bolinga blora bongote bolingi ba bobar bolingi buzoba bolingi ba polémique inutile et puis bokendaka très loin ya ko finga na ndenge ya ko boma vie ya mutu ne ko boma ya ko enterrer carrière ya mutu alors batoko abiso bakoko ba mvuluzi ba voodoo sant toko linga jamais lo rane salama comprendre parce que fallait déjà zamutu a travailler na Kisa Mundele vous comprendre mutabonga nga peut jamais place na kati ya communauté na parce que tout ce qui est blanc est contre l'homme noir et mutu tout Mundele apesa maboko mutu Mundele a lobaka yende mutu malamu yende mutu mabe vous comprendre na ebi fallait sika zali na ebi fallait sika kenda na ebi rite sika kenda na ebi bango to sika bakenda vous comprendre yo ozana quoi fanatique aveugle mo boye ozima $1000 ozima €500 au sopani au comment ba n'importe quoi tu ne connais même pas place ni bateau na bakendaka ba section ba zwarani utaka wapi cette fois-ci moi je vais faire du mal comme ça bino boye baké mutu toza mutu yakobunza te culture na biso est très vaste et c'est très lourd ti ba couper décaler bima na musique na biso ti ba rafat ba bima na musique na biso vous comprendre alors on tika jamais bino na fali bo ma musique wana botekela ngo ba mindele botekela ba congolais pourriture na kolinga jamais musique na biso et comme musique moko boye et ta merde de ba mo boma anini afrobeat lelo ba mo teka afrobeat mabe allez ba comme ça ba comme ko boma yango culture na yo ezali base ya fondement so oteki yango pa mundele e ko beba e ko melo mususu alors moi je supporte tout ce qui est 100% congolais parce que le quoi quand ateka Congo na lingala na guitare ya acoustique na ba clip ya UNICEF atia basa mitakala te atia basa mabele te pona bato ba lolo ko kanza batia banze monena na ba documentaire na ba TV5 vous comprenez alors faut faire gaffe maman je respecte ba congolais mais bino bokomo qui est trop loin même faut faire gaffe et très gaffe bosa mabe bosa ngo bien te les avertis bato ba même so fongoma ba mona oh bosa la wana bosa mabe vous comprenez botimba
bato tu ba na sima ya ba phone na ba sima ba caméra na bino to na ba sima ba page na bino baza normal te. Alors fais gaffe. Karma ezali mama ndeko mwasi. Oh bah foot wana karma ezali. Car longtemps car pas longtemps où tu peux publier ndundu na bino ya beda chou mutu ya Moyen-Orient na fait rigola. Car Kalami n'était pas même 2 semaines. Mais comme ko finga faire le rôle à sali soki nini ndeko. Nana foot rabino. Fali azobo ma culture musicale na biso. Abeta musique monanu ya malonga te. Abeta la étranger musique. Loko kanza ateka musique ya Congo na français te. Ateka ngo na ba featuring na ba star américain belé te to na ba star français te. Ateka musique ya Congo na loko kanza na acoustique na guitare aolo balingala. Alors bino bon ma fali na bino na erreur grave. Erreur grave. Abeta musique soki ya kibaye to yebite. Et musique bino bolingi botekela ba congolais yango wana. Bozo boma culture na bino. Bozo boma o ezali authenticité o ezali la racine na bino. La rumba ezali wa identité na bino. Imbécile zoba mwasi. Betranger ne barateza nini. Et puis to ça bato ya active net raison bato ba lokola ba villageois tande bazala omso mulai wana halokwa kizengi alobaka na lokwa baso ekangami na munoko omso wana mukuse wana aza villageois makasi banalise moko terre à terre pourri o bino bosalaka ale yo pe o ko bakisama na liste ya ba manipulatrice wana na ba manipulateur à masse o baza ko mema peuple na biso na kati ya libunge ba distraction buzoba bob ça fait fali pour pas ayemba nzembo ya éternellement na concert ayemba nzembo ya pharmacien na concert ayemba nzembo ya koko na concert tokoka sango oh soki muto anile concert na ye soki muto abeti ni concert te ya bino nini na kati fala sali ba paga be kuna na Cameroun bali ba bete na podium ba fan baza ko répondre bien te Cameroun ça va pas ba bambie ba milangi aké na boîte bazo beta comme musique ya ferre ba matin na podium pas ya 2 personnes. Lo wante lo bami te car il y a fait rendre lo bami abeti ka nini moko na Côte d'Ivoire ya bien pe na batama longa mais bino bozo akara ye mutu botaka bête noire pour na couvrir ba buzo bana bino hein oza 2021 to na era verso ba je na bino o ya ko manipuler masse bato ba ola muka na grande échelle ba je o ya ko manigancer makambo oyo ya sur na place te. Ce qui fait vraiment un succès, botika ye, bolo bela il susté, bolo bela mundabino pede wana, li fune pasuka. Moi c'est à Kofi, ti le lo bazara na ba relation. Yanga finga raete. Batu bino boya ko fulande bango wana. Banzemo na ye moko o e cartona makasi akwa koe mango même pas na concert. Banzembo ni mingi zo succès banzembo oyo asala plagiat mise obino beaucoup misane yona amema rien na musique ya Congo par choko kobina la wa mwasi ko komisa ba jeune ndeti ba pedelo ko yemema na musique na so yango wana succès lifuni succès ya nini ya showbiz ko faire beta na abeta ba concert kuna bozo belango tendeni ba manipuler ba vendi ko faire beta concert na Tanzanie bon le belango te pourquoi car fali boli bo comme ça ko ngwana
monde ba PD ba vendi nyama boka ta sonité faire afuta ne bino mbongo te boka ta soni bo le mtu mowe po mutu mo boye afuta kabino te pona ko satisfaire mutu mo boye ba humilier la Cameroun kuna bozo belango te boluka tous les moyens pour manigancer les choses eza bino Marie-Laure Zoro Mabiala likata Zoro Mabiala on a choko boza ba vandi numéro 000 na kati ya internet oyo ana bino suka ya yango 2022 boko mona ngote na ba page na bino merde wana boza ba rituel moko ya kafu 2022 boko mona ngote na ota yo Zoro Mabiala na kati ya ba kalkin nanga na ba tactique du net boko mona 2022 te na ba page na bino merde oyo soki ba ivoirien bakomi na facilité kotia caméra boye abano finga fere apesa fali ba priorité za baotala bino ye bino bato bozara na monopole bato batalaka bino nde bozopesa miroir mabe image mabe ya pays na biso alors ngana ko s'acharner na bino nana photo ya Mida la Taylor nana photo ya bato mibale ya badipo ya nini ya active du net wana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.